Lingala News Magazine et sa information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. À toutes et à tous ceux qui me suivent tant en RDC qu'à travers le monde, j'adresse mes salutations les meilleures. Au nom du président élu Martin Fayulu Matidi, le commandant du peuple, qui reste le candidat commun car l'histoire se répète, et en mon nom personnel, moi, Marie-Jeanne Louhaka Ekessa, vice-présidente de SID, Engagement pour la citoyenneté et le développement, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022. Une année préélectorale, surtout pour le peuple congolais, la population congolaise. Que l'année 2022 soit une année de paix, de dynamisme, de concorde. Ainsi, nous allons cheminer, je le souhaite, unis comme un seul homme, avec le commandant du peuple, et Dieu aidant, nous allons arriver à bon port, nous allons nous préparer pour 2023. Bonne année à tous. Bonne année, olélé. Merci à tous de m'avoir suivi. Andeko banso bazali kolanda ngai awa na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo pe na mboka ya bapaya mbote mingi na bino nyonso. Moyo wenu hujambo nyinyi wote, mbote kienu. Atuka Zambe azali monene abateli biso tokomi na suka ya mboka ya mbula, tokumisi Nzambe yango wana ngai wa bino ya mikolo nyonso. Mbula mobimba oyo tozalaki aza kopesa bino mwa maloba muke tokomi na suka ya mbula. Kama mama Marie-Jeanne Louhaka Ekessa na kombo ya président élu Martin Fayulu Matidi oyo azali commandant du peuple, na tombeli bino mobu molamu 2022. Bonana 2022 na biso nyonso awa na Congo pe na mboka bapaya. Bonana. Olele Nzambe abatela banso, abatela mboka na biso, kimia ekota, misala miso mitambola malamu, ezala misala ya politique, ezala misala ya muto na muto. Merci na bino nyonso. Bonana. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle.